biso batata na biso ba former biso mingi pona fundu, ba former biso pona forme te. Mate ina pesa kibino domingo awa na lakisa kibino ndenge batata na biso bazalaki ko tratar biso, bazalaki ko former biso poto pesa lukumu na fundu. Uzako yoka batata na ba mama bazoko benga na biso na bambeto poto mona teke toza bakonzi. Uzako comprendre? Bazo kitsa biso na mesa bache ba mbuta po biso to mona teke toza bakonzi. Na yebite soki bozali kolanda batata na bama ba pesa ki privilège na fundu formateur yango na biso peto lingi 26 égale à 1 bo pesi privilège lukumu na fundu po secret ya réussite ya lingomba oyo eza kuna na fundu. Soki to batu ya mabe bazali ko pusa biso po to wela ki mukondi to wela forma to négliger fundu. Tala lelo mbula mobimba unwanu mazda unwanu mbala suka na yoka ki voix ya papa Simon ya na ngai ezalaki na banza le 3 octobre le 4 octobre 2012. Non. To solo laki na Brazzaville. Tango azalaki na Brazzaville to solo laki wana na décembre. Na décembre 2012 banda tango wana tilelo na yoki sosu ata voix ya papa Simon na téléphone. Nazali ko meka lobi lisusu na mekaki tango na moni ba mubulo ezali ko ezako ningisa na téléphoner na Kishasa na zuyete baboyi ko pesa ndenge ba mesani na téléphoner maman Marie parce que maman Marie pe bazako yana ye na zui maman Marie to sololi na yebisie yaya epa ibozali ko ya citation ezali penza malamu te posa na nge ezali na sola na pasimo kwa yebisa bandimio baza na skala na oyo tozali awo na golf bana bawana baluka moyena ngai tokuta na komsa tokanga makanisi tosangisa bandimi poto yamba bino kitoko lobi ya Maria moni likanisi yango kitoko alobi c'est vrai tika nakende koluka papa Simon ayebisa ye na pesa ye téléphone bosolo alke na meki 4 fois na bengaki azana reyo bon na suka ya Maria bina boto sololi na ye alobi voyage wana ko ya ezali voyage ya lingomba te ezali voyage ya l'état donc andimi te ke bandimi ba koyamba ye donc tina moko bozwa ba disposition exacte alobi boyenga na bi muito obrigado. Voilà. Donc ba mama na batata pona ko lakisa bino ke naza ko sala nyonso pona to sangana unidade ezala kembangiso ye. Donc batata na ba mama mbula mobimba na moni nanu ndeko na ngai te mas dungwanu ata moko te kasi nalobanaka na bango na telefone todos os dias tant que tozali quand même próximo me namonaka bango lisusu te esengo na ngai ezali namona bandeko na ngai nazali na posa ya kokangama na ngola te kasi esengo ya bandimi nyonso oyo bakopesaka fundu respect bango posa na bango ete bapapa na biso nyonso bakangana bakoma eloko moko yango na posa na bino te otali. Donc à partir ya tango wana soki papa Simon yawa esengo ekozalawa esengo munene kozalawa kasi makelele ya ndenge na ndenge papa pola préparer batu soki papa Simon ye comme ça basala ye mabe abongisi na porte kuna bakambo ebeleza kuna abongisi comme ça so papa Simon koti awa
otali misala ya nzoto tobo nyonso wana po papa simo abanga ngai akima ngai tokutana te bozoko yoka batata na bamama omoni donc bayini bazali kosala nyonso mpona batia libulu kati na biso soki biso tozali distance ale bango na kati wana ale bazali kobinaka yango wana tozali kosambela biso bato tozali kosambela mabondeli ya bato nyonso na koyoka kawa ezali ya revolte nzambe mpona nini ozali kotika bana na yo ntango molai boye mokolo wana na leli na telefone mondimi moko abengi ngai mokili mobimba bazali kobenga ngai batata na bamama Amérique, Europe, Afrique, mokili mobimba bazali preoccupado. Papa Paul oza kuna ndenge nini? Oza kuna ndenge nini? Bazo yela yo ebele nzambe mwana. Bazo po banga te nzambe. Mama nanga batu batondi awo bakamyo bazo komata bazo yelo kuna. Batu nyonso baza preoccupado. Kasi moko nazwi telefone moko strange. Allo? Nani wana Papa Paul ngana biya ngai. Yo penza Papa Paul ngana bi ngai. Mbala moko bani. Papa. Pona nini bozo sala biso boye. Na yebi ete. Donc les faits tant nyonso nazolo balika mwana maya miso etondi ngai. Neti siko maya miso etondi ngai. Pona nini bozo sala biso boye papa? Pona nini? Donc bozo na souci ya milimo na biso te. Papa. Patata na ba mama. Est-ce que yango yo église kimbangiste? Qui est nemi ya boye? Koyina na ya boye yango église kimbangiste batata na ba mama. Otali. Kasi tokobenga nanu mama Mariani tokitsa motema. Hein? To yoki sayena no mungongo ya bana ngola tango bokoganga bino ba journaliste bino watu beta ngoma ba attention. Fubo luka système moko telefono yelo baka direct ukotsaka fiche na banda système fiche zali. Uluka système moko pona e transmettre direct na na bap. Banangola boyok sabiso sonite. Message na yeka pamba te na yebi ke azali na posa ya koloba te. Soka continue peut-être à kolela. Message ne ya tous les jours azali koloba na ngai loba na banangola babosa na passe na bango te.
babosa na pasi na bango te bakota na makambo ya mabe te. Donc batata na bamama tokobenga lisusu bapapa na mokoto torasire bango nakanisa soki bako La
yango lisusu ekongela pe atango solo minoba na Luanda bogarde kapo na mosusu emonani to bafamille sape kabwani na molimo objectif na bino ezali kotosikela eloko moko solo tokozala souvent combattu le jamais battu donc bino bogarde kaka kapo eleki botika te kosama aya kofer bino kwamba ndenge na lobi na molimo ozali mosala moko oyo na mayele na biso tokoki komote donc bino tozala mayele soki kaka nzamba bomisi tokokotana na biso mais bino ndenge na lobi bogarde kaka kapo kozwi bolingo mibeko kozala papa simo ndenge azali wana solo azali makila kimao me ndenge tolobaka kaka satana posa na ye aperturbe bino bino bakoki kokosa bino me biso na biso tokoki kokosa na te donc victime na likambo oyo ezali nde bino donc bino nde bozala mayele bokosama te bogarde kaka lelo oyo bapapa basakoli bino soki pasol aza na Luanda ezali agrandi ezali volontaire na papa et je pense que si papa maman azalaki awa momoni posa na ye ndenge ezalaki donc lelo oyo aza na posa ya kochape papa kolekuna akozozala kaka volonté na ye ezalaki taboka kozala na bino na monzoto mpe na molimo bomoni yango mosala monene mosali kuna matériellement emonani na molimo mpe emonani eke ta bouche de préserver nalobaka toujours victime na likambo oyo eza bino badi te bino nde bokoka kozala na yele bochange direction mpe eloni vraiment tozalaki na souci mais lelo namoni tinazokende koza esi nayebi te sango kokesa vraiment wana pe bino loboni ndenge nalobi soki kaka papola koruti kala te sino tokokutana tokosolola kitoko toyokani ya donc sikeke tata nzambe nkolo yesu papa simokimba bakoka kozala na bino bakatisa bino lisusu mapambo ni likolo ya mapambo donc nasoki nanga wana nakobata nzambe ya mwana nzambe mosa amen. aza matata alobi na bino makambo minene kasi mabe na ye avandaka na France français ezali mingi na kati ya maloba na ye français ezali mingi alobi liloba moko alobi na kati ya makambo nyonso ezali koleka alobi victimes sans vos sièges alobi bino nde bavictime alobi tokoki kokosa bino me biso na biso tokoki kokosana te. Eske boyoki likambo wana eleki nango kaka boye kasi bomoninga na seki alobi liloba moko ekati makambo nyonso alobi papa Simo azali wana azali makila ya papa Simo Kimbao alingi koloba te alobi kaka biso tokoki kokosa bino kasi biso na biso tokoki kokosana te etudu jafalo tudu kimbangiso ye papa marto jafalo tudu yango wana batata na bamama bobanga na bino te boyoki alobi nini alobi na yebi te sengo nini azali nango siko nalingi nakende kokota na ndako ya Nzambe nazwi courage na makambo na koloba na bandimi parce que bango bakotaka na ndako ya Nzambe na 16h ndako ya Nzambe na poto tokotaka na ba 14h 16h pona nini pamba te biso kuna toza na esika te donc foto zela nanu bamilimo ya ndenge na ndenge sambeli nanu tango bato beglise wana babimi biso toke koluwe bodefisa biso tofuti mbongo ale tokoti biso pe toke kosamila lisusu botali misala ya nzoto toboye misala ya nzoto
Église Kimbangise na poto efungwama depuis kala. Kasi bazokoka kosomba esika na bango moko te basambelelaka. Oleto lutar. To banda ko lutar biso na biso. To sangisa makanisi bomboni pona nini ba papa. Baboti be bane bele. Omoni poni baboti bele. Parce que bisika nyonso wana. Milimu andenge na ndenge koti na ndako nzambe. Esambele bimi. Biso sikotoke kokota. Otali. Donc batata na ba mama bitumba ebongisa likamute ozala calme toyokani ya solo batata na ba mama boyoki na Canada mabondelika bazokolala te bandeko na bango nyonso batiki bambeto pona ngai pona bino na papa Charles boyoki mabondeli balala kina mokoto bango nyonso mikolo mibale yango kaka kosambela na poto bango nyonso kosambela ya solo batata na bamama bana ngola soki boyoksi biso sonia toyebi te donc batata na bamama la victoire est certaine. Oh mingongo ekiti peut-être pour na portugais na banza la victoire est certaine car la cause est juste. Po banga na binote. Likambu ya solo ata o timo lilibulo kundi yango ozwi ba kamyo ya kokufa okoti na libulwa ozwi lisu okoti na libulwa ozwi ba briki okoti na libulu na likolo ozwi mabele otie solo akobima ako traverser biloko nyonso wana tio komona ya bimi likolo eza boyete batata na ba mama bobanga na bino te na mwa minute muke to sololi na bandeko na nga misato na mwa minute muke na instrument oyo telefone tala makambo ya nzambe na sololi na Canada na Kinshasa et puis na Paris na mwa minute muke bongo na molimo ezali ndenge nini bapapa bazali na bango mosika te boyoki na maloba bandeko na nga misato balobi awa boyoki bokeseni na makambo nalobaka na bino papa Marto mutatei biso lelo nakopesa susu nakubenga na nga su papa Charles te papa Marto asi atei alobi biso tokoki kokosa bino me biso na biso moya kokosa na ezate litei mobimba yango wana tika nzambe akumisa bino bana ngola na makambo nyonso bozali kosala kasi botuta yango ndenge longo bani awa biso lelo to defile na biso bazeno ye ya solo elika na biso ezali pai na bino nakokanisa soki nzambe alingi toyebi te mokolo nini papa Simo akoya soki lelo soki lobi soki nzambe alingi tokoyoka programme ka soki toyoki programme soki tokoyamba ye kitoko comme ça kosilisa makambo nyonso oyo libela toyamba ye kitoko comme ça totala soki makambo nyonso balobaka ezali ya solo toyokani batata na bamama tokoyamba ye kitoko place pe soki nzambe apesi occasion tozwa occasion eleki mbula mobimba na ndamu namonaka ye lisusu te namonaki mbala suka le 4 octobre 2001 ti lelo namonaka ye lisusu te ekozala l'occasion tokutana lisusu tolobana nalobana ye mbuta tala musala ngai leki na unaza kosala tala nkango oyo ndenge balingi yo musala na ngai yango makambo nyonso balobaka na yo mentira yango oyo verdade posa na ngai mpe ezali nasala demonstration wana kasi toyebi te soki ezali possible tika tata nzambe asalisa biso donc batata na bamama na kozwa bino susu ntango molai te boyoki ngai
boyoki posa na ngai, boyoki posa ya bandeko na ngai. Tozali na maloba ebokeseni te. Nasengi na tata Nzambe, nkolo Yesu na molimo mosantu basalisa bino. Yango wana tolobi na alingi ba